Ozolo balase. Tibolo meki nchasa mwebeke mwe na mwinda. Kwana na ebite. Kebana basika kati. Nangana yo. Tomoni onke bimi na podium. Papa je suis keba kofongola kati. Wana le roi de la forêt. Pourquoi toujours héritier Watanabe tandis que Fabregas Pabeta qui Banguno Sobana Aden Mwinda héritier Zambacha Atolo Kodia Yagintaba Yesu Mwinda Bazi yakudu na koba yoya Barobi mutu na mutu azana lupe mbanaye Neto bota maka bana msuwa bota maka kovo Neti ngai na libumu papa na biso wata mandefu barate Nga bota mana mandefu c'est tout le bani. Donc il y a un handicapé dans le côté vraiment phénomène. Et puis ça va tirer le courage. Hein? Et puis ça va nous va tirer le courage. À vos bala, faut y avoir parents. Dans Zonia. À vos balles. Avant voyager, faut y avoir parents. Avant qu'il école, faut y avoir parents. Maman, je vais à l'école. Bon tout à mutu mususu au moins ba ele siko benda ba bukende nde sanza pinda likolo mapanta ba ele sanza ma surtout le bani donc lipambo lia muninga foko sepela na po pelo be pambo tous ces pays ici ba yango zo mona marambo ezo sala o tous ces pays ici ba yango moni érosion salami na scène musicale parce que mon rote ezaba ki buisade eza le rôle ba kele ba la kelele. Et ça le rôle à témoignage. Donc, ekoya bongo na nuté. Ekoya bongo te. Omoni avant qui buissait le roi de la forêt le bara déjà. Attends calé qui buisse en pipe koya. Au plein de nuit. C'est pour la parole là ta machine na yaga. Papa Paradis, restaurant Paradis.
Tam Voyage, la classe et la différence, ici on se retrouve. Ratakate de Bruxelles à France, Tam Voyage, de Makambo. Il y avait Ratakate, vice confort avec le wifi, ça veut dire Madou Sabana, au petit Bruxelles. J'ai bien arrivé en France sans problème. Je regardais, j'étais tout seul derrière. Vraiment, tout ça m'a beaucoup, na Tam Voyage. Il y a un monde Makambo. Banamboka, il faut toujours voyager avec Tam Voyage. Merci. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici, c'est la compétence. Non, on laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yamboka Nabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou Paradis Secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Ouais, salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, le vôtre, humble serviteur, Pichan Kimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours au four moulin, rien que pour vous servir. Pour vous servir, c'est mon devoir de vous informer. Voilà, aujourd'hui, toujours dans votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne où peut savoir nos informations à temps réel. Merci Nabino Baïwolinga, Image Pro, beau partage la mission, beau tirer un commentaire, merci Nabapel Nabino, un message botin dans la chaîne, tout ça là toujours pour la performance, tout peut Sabino toujours Moussala, ya Kitoko. Là déjà derrière la caméra, je vois directement grâce quasi Azo réalisé émission Yalelo. Et pourquoi pas saluer lui, les boss, il s'appelle Faya Basket, il est beau, il a l'argent, Fire Basket, Motomoko bien. Quand je parle de Fire Basket, directement je vois la famille Basket, Chango Basket, Guy Basket, des continents. Voilà, na Pesibino, Bambote, Ebele, Moussika Bogota, Labiso, na Bossaniote, héritier. Basket. Merci à Maman Claudine Kinoa pour l'assistance. Donc, Yelelo Azer Zanabiso Awa. Aujourd'hui, je reçois pour vous. Lui, il s'appelle Igo Santé. Igo Santé Katafumba. Igo Santé. Ako c'est la bidon. Ako décortiquer les biso. Vraiment piano. Le auto solo la naïe. Et puis, je tiens à dire joyeux anniversaire, à souhaiter joyeux anniversaire à le seul, l'unique, le véritable, le vrai code mondial. Lui, il s'appelle Yawili Moucheni, code mondial. Veu Melanzamba Baksila, Yosu Mikolo, Bola Mwele Kebele, Loboko Pesarabaka Taramote. Pourquoi pas na Yoshikito, Papa Paradis, Christian Kinoa, Topesiope, Bambo Tebele. Là, pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole, je tiens à dire bonjour et bonsoir à mon invité Igo Santé. Bonsoir.
bonsoir Pichalo. Igo Sente. Voilà. Nakata Pana. Sko bato bafani sko ba hotel. La ville est calme. La ville est calme. Victor Bosoku Sokoulé avant de hotel. Victor Bosoku Sokoulé a bongi sisko chaise. Azuba dollar pour yazana dollar. Ata on pense. Azape na franc congolais. Atiango avandi siko. Les boss Ibra. Hôtel de Monnaie. Les boss Ibra. Avandi. Maman Claudine Kinoa. Alongoli blouson. Avandi. Avandi. Les vieux Robert et Bob Kinzondo. Les vieux Robert. 10 baskets double continent. Alongoli pe nyonso azaki nango bachombo ba nyonso bozuna nyonso. Avandi balandanga. Donc c'est ça. Mais bafan non, premièrement votre quota bafan ba balinga ko ba otala mon message déjà est bandeli. Ngako no linga to bandaka na mabemba la moko. Message ça car non ba nazo remercier car non Big Boss le roi de la forêt. Solomoni Igo Sente la minute autour du monde. Grâce à Big Boss, le roi de la forêt. Et en plus de cela, namoni mamako, notre maman, Madère, maman Sylvie Mampata. Donc, Bolingo wana, année passée, nazalaki na ba Londres, année wana kuna nazalaka na ba Oman, na ba Asie, nazalaki na ba Dubaï, lelo na Parigo. Grâce toujours ya Big Boss, le roi de la forêt. Pour la première fois, Igo Sente ici à Paris. Voilà. Mboka ndeni omoni mboka. Ouais, mboka eza kitoko. Donc yo mozo mona fraîcheur. Fraîcheur. Donc on l'obésate. Ba fan ba yambio. Donc ba yambinga kitoko donc na ju accueil mon chaleureux donc ngoni maman mettre Chika Lukao. Chika Luka. Ah, okudele Chika Luka. Kasavubu mettre Obed Ngonge Gatuso. Kasavubu. Na yo bi Lik Douendungidi, Kasavubu eza mabena mboko yo. Basse Gare du Nord. Toujours. Donc accueil chaleureux. Mobondo. Voilà. Président Mbila Nkolo talaki wana. Président Mbila Nkolo, donc à tout à l'heure kuto mona naï. À tout à l'heure. Voilà. Sinon kuti staff nini. Ouais, staff kitoko yo bi to na Ligue des Champions, to na ba les chanceliers, to na les formidables donc le roi de la forêt a monté à sa idéologie dans WhatsApp parce que paix à son âme notre VADT en Kimpo. Et m'a tapé ça idéologie au moni le loba tout ba comment na live. On t'a l'accès sur WhatsApp na RDC qui la mission na poto bosser la WhatsApp groupe WhatsApp c'est ADT maman ne banda na wenge. Il y a autant de lois ba fan club répétition nazo profiter mbalamon na ça la peine na ba fan tout. Mikolo esa idéologie pour parce que le roi de la forêt lobby Keba na parc des princes. Ah bon? Il y a on ça appel na ba fan club basi na basi tout le monde a bien que basi na basi basangani ba frère chéri. Il y a Lyon, il y a Bordeaux, mboka ba dégâts Schengen. Il y a ba Lille, il y a ba Nantes. Donc toke même na Allemagne, ba Bundes, donc toke Bela. Donc basi na basi toke pe kota ba yaya. Tout le monde peut que mibali na mibali parce que tout banda ko lamba nzungu binomo bomoni mambo otule kana scène musicale on va la parler aussi. Voilà donc nazo ça des appels donc il y a ba délégation de partout basanga na déjà ezala te ko maman Claudine Kinoa azamabe aboyi biso to poussa na te maman président ça to kangaché héros yo penda makambo eza porte eza ouvert wana message euti likolo na ngomba fongola la porte ils ont la porte chez le roi de la forêt. OK atiki porte pour les tout le monde kota donc bana lio pe ba rolo ba lio ba sangani 50 ba bito sali biso to na biso les lionceaux de Weranson ba pe ne za ramanza kama koi ba nini ba député ba sénateur on est à la déjà to lisco nouvelle vague les Bordeauxins oh les Lillois voilà oh biso ba Belgicains. Donc vous savez na basi mibali na mibali to na ba tout le monde est ba bloc parce que porte est ouvert fongo les gens on approche le roi de la forêt maman Claudine qui n'a pas ni mon pas azota mingi mingi somo na dag bela tout ça l'aéroport na mami na 6h na dit ah voilà mami a dotika te maman président to donc man pe a pesi appel bato nyonso balingi basala ba fan club déjà la minute donc on a biso porte ça ouvert donc créer base na yo informer ba oyamba bino bokoti
au créer base na yo pour informer bayambi bino bokoti autant to ya Parc des Princes ezala makambo te ke oh vieux Bobby Kinzondo azofina oh président Golf Kizola dégâts matériels azofina et na minute so eza pena wengeza bloc donc mutako fina azate en président Golf Kizola pepele aza le wengeza soko ozomona te c'est que ça na ba affaire donc passation des pouvoirs et déranger te ombila kolwa te waneza makambo kati on va la parler. Il s'appelle Igo Sente, l'homme de Katafumba. Igo Sente, il n'a pas de côté, to bengano milimo mabena. To bengano milimo mabena. Ah, si vous faites ça, ça va battre non. Ah ouais. On les a dit Muchanga. Donc j'ai aussi les lois pianistes bazo kokangote. Na profiter de mission na yoba comprendre Muchanga ngondenge zalaka. Ah, o bindi to kanga mi place mo. Et sente ba betango lo boko moko te. Musapi moko pété. Bien balançoire. Oui, mais les animateurs, mon frère, on est comme animateur, mais non, kanga. Somo. Na kanga. Oui, bien. On est le monde qui va au biso d'être animé. Ivan Pongo, na pesi bango pe bambote. Mais aujourd'hui, ça date depuis qu'ils ont un groupe Maison Mère. Ouais, Igo c'était déjà 15 ans. Mais là, les rois de la forêt. Fidélité. On a fait on a Paris, mais. Oh. Les big boss, le roi de la forêt, c'est une réclamation trop. Date, mamba, date. Oui, que si on a les 33. Les 33 en calendrier. Et quota. Ils ont quota. Oui, quota. Bon, bah, date, on peut le dire. Le roi, il va date. Vous avez les 32, les 33, les 34. Il y a un moment ici, ok. Ah, Koloba Penza. Ah, le roi de la forêt. Ça date quoi? Bato bazo zela mo retour de ouais ensemble na Paris na sol Schengen bato zela bato benga de partout ouais mama Claudine qui na bolo banini totala to qui na maison mère ba monsieur tout baso déjà ba visa na bango tout le monde y compris na vie na biso beta ngongi amoni vie na biso beta ngongi yelele ngongi ana 3 ans na mais bon va na kana kin ba danseuse ndo moni to na deux groupes ba danseuse to sana ba burundaise to sana ba américain bango nyonso bazana ba visa na bango ba burundaise na ba américain bazana ba visa na bango Johnny Milongi prévenu à l'occasion de rien nous les leki bana Paris ba comprendre Johnny Milongi à côté donc to sala makambo moko jeto na jeli boulot métro côté to bimele baniti si tout ça cessé. Oh main orange, oh main vert, oh main noire. Vous devez vous banger qui boit. Makambo bonga comme la binote donc. Il y en a bien avant makamane banda. Si vous le va dire na binona, biso to radana visa. Londres na to ngenda ndengeni. Tito ya to ndengeni, moni biso l'ambassade. Donc le roi de la forêt a phénomène. Yeso bokangi na droite, a fongoli na gauche. Okangi na gauche, a fongoli na droite. Donc rien à voir avec Maramwana Nyonso. Donc biso la minute so ko lobika ke lobi na tongo biso tutoya na ba maître toroa ba 90 ba titi bina. Na bina kena ba maître Nyonso. Ba tutu a komo longa na ba. Et o te so bi toya, toye. Boye. Na biso na ngongi aza na visa. Mais sinon, invitation à Londres, bah, visa, ouais. So, sincèrement parlant, et l'Obama, c'est grâce à Glady, à Sololaka. Bon, salut. Moi, là. Mais bien coup tout. Ah. Si Malobio, grâce à Glady Ngiama, les deux visa à Londres. Bien. Ah. Mais moi, on a biso. Oh, grâce à Exosende, bien coup tout sous ma casse. Il faut signaler à cette fondation d'ailleurs. Nous avons annoncé déjà Fondation Gladingia en marche. Bon, on a qui déjà
badescente na ye na bakitambo na babanda na bafelina tout makambo to asali na Kinshasa yango nayebi si yo soki balobi kutu grâce ya Gladi kitoko où est le mal? Félicitations elle Gladi Ngama, tout le monde est image pas sur Nabiso Mami il est là, tout le monde est vraiment image et ça l'a dit vraiment plaisir et bah geste bon aux agence bah geste à quoi encourager et puis bateau bazar le quoi bah mécène au bâtira bah bon on a bango vraiment makambu ya roko matam sous partenaire ya ko aider vision ya Gladi Ngama ya ngwana mais il go senté d'habiter. Pourquoi bah moi ça me souffle mon est batika là qui le lo batu souvent le baké batika bicorine batika là oui après tout monde sous bas témoignage dans l'église et déranger un phénomène non puis Shailo on aurait biso babilo on est dérangeant non le roi de la forêt le roi de la forêt omoni wengende ezana ndenge mo alobaka mutuka na mutuka et l'autre on a posa monter et pas vêter à ma combien obligé au moins le paf ta au moins le paf moi 800 €, mais monter au tout na 20 000 le roi de la forêt ça monter biso posa biso za monter quand vous pinette au boka tabakwado to changer au bougie 4 namba moko j'ai pas 6 cylindres 6 donc infecta et l'oroté Bicorino azaka mona le roi de la forêt et en plus de cela au wenge pesa océan les océans wenge soko kinanji to melima yokufi on dirait peut dire na ya mazo kimi ça va musicien il senté ya mabeta drum ngana beta synthé quel lieu a posté nana kimi niti bodo tiaba niti bela makaba batu batala makaba alongwa comme si bokoma ko mon mai oyebi ke actualité actuelle les scènes musicales Watanabe est-ce que oyebi ke tous ces pays ici-bas ils ont un terrain on va la parler na lobi kaka est-ce que oyebi on va la parler félicitations à GB Bondo GB Immeuble oyebi GB Immeuble accompagnateur na biso wa beti tous ces pays ici-bas anga est-ce que non beta ngwana santé pour moi tout dans l'actualité de tous ces pays ici-bas guitare à GB musique na éviter GB Blongo betona on nous met guitare na piano na meka osolo balase tozo kati actualité mingi tolobela tous ces pays ici-bas na minute oyo bafan faut consommer tous ces pays ici-bas parce que tous ces pays ici-bas ils ont un message oyo epesi bapasteur na église thème pasteur lelo na église ekomi aye kaka boye asambeli nzambe pambola bandeko na biso ndenge bayaki awa amen tous ces pays ici-bas bato bazongi ndako tout le monde a mis dans la image dans la studio beau débattre beau luka solution eza livre tous ces pays ici eza livre yo ozana bato basala mabe oza pena bato basala yo bolamu bible lobi nini yo poza ba musicien au sala mabe yango wana kaka na kati na minere naza pena ba musicien o nasalaka malamu bo futaka na se bible lobi nini gardez silence et moi je commettais pour vous tous ces pays ici-bas donc na muto so ya eten au katan tokona Igo sinta senga minerval problème te nzambe la likolo azomo tous ces pays tous ces pays ici-bas toujours tous ces pays ici-bas kakola nyokola ba mi c'est un problème te nzambe la likolo amonaka mais tous ces pays ici-bas soki ozokosela biso makambo tous ces pays ici-bas mais sinon ils acquis pour la nini bato bazilaki album moko te toyembango tokoyina tous ces pays ici-bas ezalaki botilie terrain tous ces pays ici-bas yango ozomona makambo ezosala tous ces pays ici-bas yango moni érosion esalami na scène musicale parce que moko te eza bakibwisa de eza lokola balakelele
Et ça le rôle à témoignage. Donc ekoya bongo na noté. Ekoya bongo te. Omoni avant qui bouissait le roi de la forêt à l'obara déjà. Atankale qui bouissa pipe koya toyokana kina ye kala. Et omoni avant moroteya comme éclaireur. Tous ces pays ici-bas. Tous ces pays ici-bas. Tous ces pays ici-bas, ça le rôle là. Tout comme aux autres, dans l'autoroute, mais et bomi minda. Si vous avez un gars ça faut amailler. Ils sont tout en désordre. T'as la 207 mots où tu es eso. 207 eso ya. Eso. Eso, tu reprends la baronne eso. 207 mots où eso ya. Et ça rapporte. Comme même entre croisement et zo capella. Tous ces pays ici-bas et bima. Na iso. 207 go tout en a qui marché. Mais des grands bateau a koufi na bangote. Hein? 207 finani. Olinga mo mutu mkier. Déjà comprometté. Oh, solo banase. Ah. Mi plaque. Nazo ebisa yo. Oh wenge. Il y a si de caisse. Nazo ebisa yo. Oh wenge. 207 goya. Et où tu es zo? Ezo ya ezo université. Croisement ezo capella. Tous ces pays si béouté na ngo lia pengulu na capella. Et bimarabe. Donc tous ces pays si ba mutuka. Nazo ebisa yo. Na qui marche dans la ngambo na pa ba vite ba dépenser di baya boé aucun mort mutaku finete ba bimisi ka ba ndeko bazali na kati ba ke bon hôpital batali boé ba tutu basala ba bonne santé tout ce pays si ba eleki la mito tout ce pays si ba et comme déjà kota ba ki kwiti so kende do déjà c'est de cœur et ça mitra et ça ka wala fo kolongolong tous ces pays ici bas promotion na ki na mboka ni kitoko mboka ba faiso répondre na bisayo feedback ils pour nous tester wa sabo to non le image générique on est ça et puis surtout ba roi David Baya bomona le roi de la forêt fongola ba mokof fongola mvino abima nani wa ngai roi David dans le roi de la forêt ko raté on a vu que tous ces pays ici sont éclaireurs. Et il y a qui déjà étali terrain et moni terrain et soigner terrain et bois qui peut maï la minute yo mbobeza qui toque. S'il faut être véridique votre nom le vraiment ce que logo est raté. Ce qui va not. Ce qui. Ce qui. Talaga tous ces pays ici dans minute ça meilleur son pour les DJ. Tous les DJ à monde balingango. Parce que mastering wana badozo tout na bosala on studio nini mastering wana salami wapi ne boloba mamba gladi awa na exaucer bo benga gladi ngiama esa bino studio soro yamba bino tous ces pays bas donc vagu meza donc DJ nyonso sora tsango na yebiso tuna DJ Lutonadio tuna DJ Ken tuna DJ Mabel depuis DJ Mabel depuis Matou. On a DJ Tigana. Tu as DJ Tigana, on a PC voilà. Donc tous les DJ sont à Samoré Bandi. Il faut diminuer le volume qui pour les autres bêtes à la miteba. Et ça kilo. Tous ces pays ici bas. À quand Morote Banami Kilibo Pambolami. Donc Igo c'était 4 fois champion au Zunakacher américain. Donc on a confirmé Morote toujours ça la suite dans à Paris. Studio. Tout est calculé. Nebisio na rolo ba mamususu a tepisha. Nebisio yo popambola mitala na ndobi misa secret na émission na yo. Fire basket. Ça matia fire basket. Nebisio Morote déjà ba chanson est vendue. Les rois de la forêt a yembi pe. Ce toujours ça la dégénérique ya Morote a wana Paris. Ba dédicace ya banzembo ba générique mamunyoso toujours ça là on a Paris. Nous allons encore découvrir des chanteurs parce qu'il y a IP de pas. On dit ne ba mère qui no banda au sala la kala ba studio marcadé. Oui.
baye pena na babola babiloko bavandi libanda bozozela pena ke boka générique basisi babimi émission bimi olie osongi suna kati ba mère ba ke ba mami Lolendo ba ke AP à sonam mi check Michkeva ma présidente AP Manaki voilà à l'époque on appelle Wenge Mimi Chikeva Wenge à l'époque on a biso total la sikoyo Wenge tout petit peu loin siko makamwane zongi oye studio to bimate okoyela bambo oyela be ponge libanda wana pour moko teza mabe donc bana Paris bo pambolami donc toya penda to fandi na muki chakai studio bino boke kayu biso pe kayu studio Wenge maison mais au grand complet donc bientôt là donc j'ai tu vas aller la zamba fallait ça qui point en paix qui est bien qui point à British et puis ça que le roi de la forêt aza soko kangi na gauche a fongoli na droite la zamba ekotaki ndoki ekotaki diabo ekotaki mambo belé bakanisa ki lo là qui point nde Wenge OK Wenge za wera bana na 4x4 ti lelo Wenge za wera bana na ebishoti ezalaka 4x4 ti ya 2x2 banda 4x4 usala ngawe point ti lelo eza wera yango apesi kaka ndeko bokanga na gauche afongoli ki points à British na yebi bino bozana pa na mabola na mambeleka kana donc c'est la mort mais na quand c'est qui pointe ça vous s'entend pena Wenge tout mon donc c'est tigana la zamba bourri voilà la zamba plus 4 parce que na mitu eza siège le plus beau d'Afrique siège le plus frais et pas que le ballon archidani comme moto pamba c'est monier non c'est ça que na sangwa mais c'est oji archidani comme moto pamba lycée ke Kwatamacha pe na moto na 4 ans na ebisa yoke qui pointe à British donc akini bene koma tala kaka qui pointe à British tokanga porte et fungama 17h deuxième équipe bandi 18h30 biso soto mati ce que le roi de la forêt koti so yi fanatique okota ki te porte ka ekangami pour plein wana za na kati ya mabe bon chance spéciale les a climatisé salle moroté sika monté répétition na kin o ba répétera ya munene bonga za climatisé exact les rois de la forêt toujours yango toujours bien yango qui pointe à British so koti na kati za le là au koti na Tottenham et le koti na Birmingham yango to bien yango qui pointe à British donc c'est ça il go c'était na habito même biso so le roi là toujours kende tu vas découvrir peut que tu utawa on a kataka batu balimaka te lelo moni sente qui parle lelo moni batu toi sente boke c'est tout bango lingaka babwaka bango na générique balwaka sente bima tant on a lobaka ke na ye bogolanda lelo balanda te yaka ngoli so chingi to papa paradis otala baje wana nazo biso bazala ngote
J'aime Boda. Ouais, ça va technique, moi, boy. Au coup, t'auras. Mais ils ont une création, tu es un coco animateur. Après, c'est qu'on a mon papa. Yo. Nga na nyonso na nzoto. Nga sala cri, na sala partition, na sala pe danse. Donc kata fumbo na zo musika. Kata fumbo na uta na ngona mboka balari. Kata fumbo. Bukanteri nde mankeriko kunzeng. Mona cri tokaka misa. Teza maloba bakoko uta wana. Alors, il y a le bébé, il a crié, il a mis ça. Il a crié ça quand on a nga. Na ici on habite. J'ai balari oyo. Faut que exploiter en haut. Ouais. Na tout di bango il a kisini. Balobi faut kata mundelu. Na tout di ba mundelu comment? Non omoni soko koti na ndako sika. Ato kuti couleur eza bien. Mais mutunyo so lokaka sa ska nini? A changer couleur. Utsanda kuna image là. Na yo voilà. Na bi na comprendre kaka ti. Balari ba yebisinga. Mobali soka kufeli mwasi. Bagenda kosokola mobali. Et puis mwasi wana ayaka na ndako ya tefo ba kata ba lien ba prier. Donc yo ndengo zawana lokola. Na pesi mbote kota sa chéri sente chelele. Vembika. Lokola ye azalaki akei o tsama kambu na yo fo kata ba lien nabi ba pesi kasko devoir na ke na lala te nabi ndimanteri nde mambuili ko kunze on a ba voyage astral hein nazo nanger na okende na koti na ke nabi bon na kitisa na ba angelo ya mona kitisa ba angelo na aba okita ba ange ta ba ange ba kiti ba yebisi nga sko ale kata ba lien oyokaki mpe itokia olobi itokia ebeli persona mfe na biso mabelelisi bafe na biso mabelelisi babangolwa lelo so namoni bato bazo interprete bafe na biso mabelelisi bato biso tobenga yango baplaja osali plaja nsembo mwa babiafe na biso ya kala mabelelisi namoni yango so etobima mikolo osusu awa ezobeta ezolakisaka bafi wana bazali makasi mpe ya soname movie mabele papa kutu papa na mabelelisi ozala nango mpe itokia yango itokia te naa nango te mpona nzela ngo nde te ye wana ezabu na biso euti bukanteri nde manteriko we euti mosika euta mabe nalala de jour nalamukaka te nasololi basolisi nga na ye nakitisi ba ange na kati balien fumbwa yango mona ekobima na apo na ye Isabelle Igo Sente Misa c'est biloko atiri sente mpo lekaka oleka nayebisaki ntango yo okuta ndako eza na couleur vert fosala ndako na image na yo mais avosala ndako na image na yo wana awenge fosala ni fosala opalola couleur okutaki mpona okutaki eloko moko echeri sente atika wana ya mabe ya fo ezalaki nango mais ezalaki couleur bableu de nuit bableu de nuit bleu de nuit soki eselaki na paloli natie mastique otie so mastique après nga na ti couleur donc yo so comprendre te fona expliquer okala bageste aya wapi Oh, bleu de nuit. Oh, bleu de nuit. Là, là, ce qu'on est là, parlons là. Il y a quand on a bleu de nuit, on a le pardon, là, il y a quand on a bleu.
couplet de nuit. C'est pour la parole, on a ta massi, na yaga. Tindanga so na kila kia bisanga parole la ta masik na parole ya tindanga toki TV za radio te c'est ce qu'on mastique à chameau basket c'est plein na parole là gars ba jet d'araignée ba jet mo boy so za prudent te musapi ko na longoli couleur na parole na tie mastique na tie couleur na ma fait mission Lilo za fier hein somo ozana wengi mais zo melo wando utala omona pe bat batika ba prêtre mais so ozana wengi so oza fierté par rapport ya ba prêtre ozaka na wengi oza fier tant so ozana œuvre to tika lelo na tika ozaka te na zo beta ba œuvre nani te wana ti ona lobino lelo za sommet wengi za sommet sommet ya makambo ilo ni oya interpréter na wengi omona pe semblant un peu difficile les ala ah eloko te hein eloko te ai quoi eloko te c'est notre moyen na ilo wana o bene confirmer igo mona sala na beta demi tour nzemba kakol nzemba kakol yama o pe si rambo na beta demi tour qui te veut na beta toujours là eza nango umba eza nango ba piano et c'est peut ça rap o dilo mampuya otala biso nakokaka kututeke osilika bagangi bamo navanda na ba piano kaka piano pona ebeke na kuchauffer mokili Igo aza pianiste ya générique oza monopie do bantu ba deux pieds nga beta musique tourner ba mbala na beta mukam populaire na beta mukam populaire na beta ka mutwash na beta ka ndara na beta webe kolongo ba ndara eza musique ya banyanga mukam populaire eza musique ya bandundu mutwash eza musique ya baluba konono ya biso ba Congo soki na bina kelena so ena konono no ebi konono mo batika pe na wenye nana tika wana tu sente go te hein obosani rien yaka mon en parle wapi yaka na konono mo wana na konono follow babongo
osika okutuko nanu kutu oyoki yango te oyo eza bakono barichesse bamiziki nde tokendaka bona moto ashisiko ezali kone eza mambo décortication nayebisa yo mambo yo ozoluka moto ashisiko fona kende no wapi yo moto ashisiko fona kende no atoye moto ashi donc nayebisa yo tokotaka kotaka omele kotangi baekolo wana esite bato ebele banana lutula baotala biso bambala mpe kuna bafandi nana lutula wana famille na biso moyo ya kasavubwa baokito tula namoni mbala moko mpe ya sonam lurumaka lobike bazalaka olutula ape mana kimia na omoni makambo yango donc nayebisa yo ke parking sikoyo na ya na mboka baindien yabike misika baindien mpe natokoma na parking wana tozonga mpe na bambala mpo bandeko na biso mpe bambala baotala biso lere yo lobi yango bato baovanda bambala yo mamozoluka ya bambala oyo tukina bambala asko bakoti na piste ngobilaki mpula sikoyo aotala biso sikoyo dani mafumu bapianiste baoya ekosente apres mission ekozala mabe asko programmation eza te yaka sikobeta okokosala biso betro elinga ezwanga me bambala mais igo sente ezaka mpe na live na studio baprogrammation eza te mpo baingénieur chada loluta après émission baingénieur bakobenga ngai bagroupe wana baebike singa nayebwene na sente na ngai te otiki yango mais oyo sente na bino na koti awa na plateau na programme te nazosala makambo nyonso awa epe eza chez d'enfant te tous les deux maboko ezosala boye oka parking ote bele baoka parking si on abeta parking na piano na bino baoka na ba technique na sala na parking voilà et parking nayebi parking bato baotala biso partout dans le monde bana nyonso ya wenge musique à maison mère lelo paiko santé oyo azodécortikele biso biso oza misie ekoma sikoye a oyembi polémique tobombi nano mikolo oyebiki osali bien ndenge na yebe bolongola makambo wana soki moto ayeye moko omi chanteur atiki gorge ne na ndako benga na ye question nzembo question vocale guitariste yaka na guitare na yo question ndan epuis beta baœuvre na yo oyo bato bazolanda biso bazotala na miso eli play eli play azolanda biso mika blaka wana bapeti na nga systématique ya idéologie oyo basimbi paris namoni mamoko jogo berlo international vie nanga Louison Zola topesi yo bambote namoni mamoko parfait Zola soki nakeli lisusu namoni ye moko grand prêtre maire bimak dona zuleka trésor onema skin namoni mpe matete ye moko matete base matete par rapport à image donc Zola liki ndukidi donc na biso mère et génie mère mais j'ai pas Zolanda biso et puis parler namoni mama moko un autre fils Eli qui passe
wana pena mwana ya vie nanga Robert Ebobe Kinzondo ndenge omona ba Christian Kino bazana mama Claudine Kino donc technique ya parking bozo découvrir yango awa en exclusivité parking c'est peut-être Chiquito Papa Paradis Rotala Chiquito Papa Paradis restaurant Paradis. Non, c'est la Lune, non, c'est la Jamaïque. Maman Mounoué, Maman Mounoué, on dit ça carré bien. La bason na ngai on a beti bana na ngai nyonso ba pianiste ya monde entier bazo créer lango pe dans la senti que livre na nga ezoteka moi vous allez à l'école na yo ya makasi tous les pianistes bana orchestre en école na nga ba masa nga batika musique ozobanga pété bazoya te nga ba masa nga batika musique oyebi ba masa nga babeta soutien les restes batika bana école na nga ozobanga bango te ba ya na vitesse ya technologie papa nga muna komi livre professeur soit dans la classe. Tant que nous avons messie, ayo pesa cours ya calcul, c'est de calcul français. Il y a un livre. Tant que c'est 3 plus 3, il y a un livre où on va dire 6. Autant. C'est égal combien? Avo vana et bino bono so mutu. 3 plus 3 elle wanga. Donc ni na sala de ya nga mona na livre. Nyoso ba salana, c'est déjà écrit. Quand on a yoka moi piano trop micro non c'est pela na belle synthé ya wenge BCB jaika sikabwe mais na mona OK bien nga ba masala nga bazati ba masala nga Cédric Gezula na Jérémy Gitumbu batikala na États-Unis on ngo tala kasi génération faut pesa nga ba kombo na bango to mona ba Joel synthé na moni Mijo synthé kapo atikala na na France yuzo longula ka ba otanga na moni Peggy synthé atika na ye akomani patron en France Peggy Sente Bazo Michel Sente Kelele atika na yavanda na mususu masalanga super sonam Seda ya Viva la Musica akufa opesa nga pasi les restes pesa nga ba komuna yebi na ati mais Joel Sente pe ba yeba Joel Sente mona nanga donc yeso yambie so tuneka iko Sente mamuya oloba na yo ofungola munoko mais preuve en étant otuninga atika na yavanda na yo te mais pas obete bien sûr mais livre bungi abungi sa livre tanga yepe na bizobi te kito félicitations voilà les restes na yebi na ngate na ba kombo te na oyoka na nga pete oyoka pete na moni pete je ne vois pas nuance. Dans ce comprendre répéter. Non, c'est ça. Voilà, Igo Sente. Morote kaka. Donc, ce qu'on a Morote avant de se Morote, oh, ça Siko que le roi de la forêt Big Boss, son excellence, a remercié Siko Siko le roi de la forêt. Voilà. Voilà. Dans exemple à suivre dans le même Morote yoka siko batu ba oya na Morote dans le monde maman le sénateur Aimé Pascal Mongo c'est de la part de Big Boss le roi de la forêt na moni Joli Lusakivana prêtre mon famille Lusakivana mobile il y a un avion awa akena ngwa bimi na planète so akena na planète Jupiter apa zongi na moni yemoko Boubedi Angenda. Namoni Gilles Alingeti IGF. Donc son atali Costa Itango. Boka qui est déjà dans tous ces pays ici bas. Azo ya suna Morote. Sur la moni l'argentier national son excellence Doudou Fouamba.
on a ba Moroteka bato nazotanga on a ba Moroteka Chantal Ombolo po bosani Chantal Ombolo ba wana so ba Moroteka et mettez ça les millionnaires donc dollar bivore sur na kemba mona moni boss Ibra l'argent m'embête donc Victor Bosoku Sokoulé non Victor Bosoku mais là il peut na tombo la téléphone wana nyonso bato retrouver ba tout déjà ba tie banzembo azu banzembo na Morote namoni le docteur Ige Malongi Docteur Ige Malongi le chancelier namoni honorable Emilie Mpeti Francisca Dimaya Mama Sandra Bisanga complice pour audition John Bemba depuis Orléans na pesi bamboto ebele nazo yebisa yo Diezola London City azozwa nzembo na Morote ah bon nazo yebisa yo ba surprise eza belé tant bozoka siko ba yemba Christian Kino yekutu funa mabanga yekuta lingane su mabanga ti Christian qui n'aurait pas une nzembo arozo pe 3 chansons pour déjà mais date nde gambata date go bima date na yebisa yo bato baozela bato banzala ba wenge mais tout ça émission ça assistance ya bakolo wenge oui là Claudine Kim yo na mise en place fait Robert Kinzondo mise en place donc na mitu na yebisa ki OK ba fan basi na basi bazoya ba fan mibali na mibali bazoya donc zala no calme ba date so bozo lukana na biso tawa bisemno le 35 mutabanga te oh bah même biso na séjour de mort te le 35 ezoya na moni président Mille Visa depuis États-Unis Lolita Neema Nkombozi depuis États-Unis Francis Bozo na biso yo ye moko Obed Ngonge Gatuso Odilon Amosi Mami Lolendo na moni Merlin Zuma Liki Douene bazalaka na chika ba idéologie so kende bien Lionel la poule capé to pesi o bambote Fefe Bakoyene pe en force voilà Igo Santé mais arrivé na bino na poto to monaki invitation oyo Héritier Watanabe to pesi déjà ba félicitations le 21 septembre Héritier Watanabe, il a écrit son histoire Alassane, musical de Paris. Bravo et puis force à toi. Deuxième date, toi, au Kendana Olympia. Aube Batikale Nambongonaï, Aole Kakuna. Félicitations, ba musicien Nyoso, il y a la team Wata, to Pesibino, ba félicitations. To Monaki présence, il y a Igwe, le vieux Vangantama, phénomène. Il y a Mamakanda, Azalaki, Akiko Honoré, Héritier Watanabe, oh, ils ont sur invitation. Tout le monde qui a bien son wenge pour accompagner PV. Mwinda. Tu as dit que Mwinda. Eh, n'habite Mwinda. Tu dois inviter, n'invite pas. Une équipe nae. Mais ma mission moussous ah bah bon général qui na guerre yemo. Au moment na Arménie. Tu attends à est. Atakuna ba Tchad kuna général moi bimi mo ba guerre azala toujours accompagné na ba commando de guerre donc on a chef d'état-major Papi Kakolo on a yokozuna catcher américain bientôt là on commence 5 fois champion Keba titre monsieur Zouya donc on a Jamaïque on a GB Bondo donc ba commando de guerre donc titre qui on Héritier Wata félicitations moi na Lyon azal Lyon non alliance mon ami m'embeleka na scène musicale et ça polémique tout monde sera sur la bimi na biso ba bundaka na Mwinda ko mulili pe le gagito ah mi plaque mulili le gagito le roi de la forêt pelé si Mwinda ne peleka na scène musicale te et peli Paris mobimba Mwinda na zo ebisa boya kinango tibolo mekinchasa boyebeke boye na Mwinda wana na ebité ke bana basika kati nangana yo to moni onke bimi na podium papa je me souke ba ko fongola kati wana le roi de la forêt pourquoi toujours Héritier Watanabe tandis que Fabregas Pabeta qui bangono sobana Aden Mwinda Héritier za ba chat to kodia yegintaba Yesu Mwinda bazi ya ku na koba yo ya na makasu Aden Makila c'est toujours Wenge qui gagne Fabregas a ça honneur à le roi de la forêt depuis a ça honneur à le roi de la forêt Ferregola Céléo JDT Moulopwe Bill Clinton bango nyonso y compris qui encore na bosani
Serge Mabiala. Mabiala, donc tout le monde no Colias no c'est sa force bazola coste muketonga so ozomona biloko wana ezolakisa ke papa oyo azalaki mutema malamu epeti siko aza mutema malamu na maternité na ye akangani makolo te akoya pe okanga makolo bando misaka mutu ba bloqué boy pas morne kodia na ye kaka poni mwana eriti wana na biso bopesa bakombo nyonso balobi mutu na mutu aza na lupemba na ye nde tobotamaka bana mosusu babotamaka kovo ndeti ngai na libumaka papa na biso batama ndefu baka te ngai nabotama na mandefu soki toloba nini donc ye handicapé nango te bango phénomène epesa bao batikali courage epesa bandeko nyonso batikali courage avobala fo yebisa baparent nazongia avobala avo voyager fo yebisa baparent avant qu'il y ait une école, il faut que mes parents. Maman, je vais à l'école. Conseil. Parents, quoi, vous voyez, ceux qui ont télé na cartable, attirez moi j'ai. Mon goûter. Beignet. L'eau, il plaît. Donc c'est ça. Dès qu'il y a une polémique, le roi de la forêt, la maternité, n'a pas akanga makoloté. Bah, nous sommes botama. Mais, avant qu'il y ait des classes, informer papa. Non, l'air nous sommes dans ça, la rappel, papa n'a pas eu papa est toujours présent. Non, ils ont sans polémique. Papa Boboto. Il peut faire ça. Il peut faire aussi ça à tout le monde. Nabao Batikali, Nabadat. Bon, héritier a joué Mwinda. Bon, tout à mon tour, so moi, il est si vous venez, bouquet est sans appeler les colons à panta, il est au sans. Surtout le bani. Donc, les pambolia mouninga faut se peler non pour le pambo. Mais sinon comment tu as trouvé concert scène l'ambiance ezalaki au Zénith. Héritier mais c'est le chanteur à Yembi. Pesi. Nyonso ya zara nango. Apesa kiango. Orchestration, musique, communication, il y a artistes, il y a public. Donc, rien à dire. Félicitations, bravo. Kosa Nostra, Goga, Tembe. Voilà. Nini oyo monaki ezangaki autant msufaye babaki ça. Telo ezanga ete sopa na ikutu. Ah? Bido etondaki. Bido etondi chance sala ngo eza pembe pe ya mai. La scène. Donc, eyamba. Emela. Karatsele. Olobi. Elo on met sur l'accent non yé bon. Moi peine habiter. Non yo araba. Nazo comprendre té. Namoni mon vieux Alades Montana. Alades Montana. Donc Bardi Loeso. Chico Kazumba depuis Bela. Ah bon? Basse Gare du Nord. Basse Gare du Nord, tant calé, na petit Bambote et Belé. Fait nanga Bosco Boblé depuis Belgique, na petit Bambote et Belé. Eric Ndomba s'appelle Matike. Mama ni mama Aziza Riziki. Fondation Le Boss Lady. Aziza Riziki. Mama ni mama na petit Bambote Belé Bela Dinganga. Bambote et Belé na yo Karine Bekam. Mikolo Belé maman. Belé maman bazo bima na Paris à Keba. Ah? Bazo ya mabe baza na forme. Baza na tout. Eli Play, Mika, Moko Kombo na Ikeba na Tangawa. Ouais. Permettez-moi pardon. Voilà. Ma sincère condoléance, Penayo, Lido, VIP, famille Mobimba, Toza de Caire, n'a pas ya maman Claudine Kinope, a tombé vraiment mes condoléances depuis Kinshasa, ou Abung Saki, maman na Yemish Kakabe, a Tole, na Nabino, na Mosika de Pré, Badwazala Kiwana. Donc, mère a précipité, biso kaka, izanzila na biso nyonso, to le kamokili ya bato, ya nzambe, iko sente. Police, Ludovic, on est ensemble, mes condoléances. Police, Ludovic. Donc, Stachis, Kunku. On va appeler ça Stachis, Kunku. Eli Play, Mika, Diogo Berlo. Maman, Monique Doué. Keba. Et ce sont les bimisés au bango, aux unions sont au lingue. Mais il faut tu y a qui va en atteint. Tu qui va tu n'y sommes tu qui est tu vas en mon côté.
nazo comprendre te tokeba ana mongo te folklorique oza ya raté ouais banzela na nabeta folklore tongo ya yo ma folklore zala biso folklore yo moko comprendre que balandaka biso les vrais uniques les véritables contes. folklore te sinon c'est sur ma folklore lelo na 12h il o mon père Philippe sur ma belle lycée Rosana te ça nango na mitso moko tende ma belle liste à minutes oyo pour nous immortaliser ma belle liste à minutes eza collé serré na elle de côté t'as de petits qui n'en comprennent pas na biso bato bana ndako ba comprendre la mitso morote arrive vele biso ma belle liste a kufa nini na ya na plateau atoblo raci avait la biso OK tu vois un premier cas Swede na sali nini ya na sali ni actualité ça Ozolo balancé actualité en promotion déjà yango yo ba somba ba télécharger ba fan donc tous on tous ces pays ici bas où ils ont déjà marché izawana yango de simbi penda wana yango eya na biso tina morote soka morote ye après tous ces pays ici bas akina na ofana ni na garage pour animateur wa sabo tozana wa sabo tozana golba champion de ring il y a quitté et golba na so morote ba surprise to ko fongola ba page yo sotin beaucoup côté bien bana basi bakangaka suki na coin basi ya basongi mibali batelemaka na coin mibali ya basongi wala Golbert tobina kaka danse basongi oui ils sont na danse c'est la danse basongi mona wa uta simple attends na ba ovandi partout ovanda o bae na champagne waka bo danse basongi morote tofungama te tokubomba ba surprise eza surprise ezali igo sante mais na ebité okopesa biso soni poto kenda na ouais non opesa bino ka message eza ki biso tozokita déjà kini jeudi au matin tozolonga Paris tokende kini tolamba lisusu po tozozonga lisusu ambango mpona studio yango na biso ke nazosalaka message ya lelo eza mingi ba base badega Schengen kanga Bordeaux bongisa yango donc badega pe asala ya ye ligablo kuna ligablo te eza jeu d'ensemble mais lokola toza ville dans tous les villes sangana te sangisa ville na yo basi mibali meilleur kino ya koma suprême est-ce que bo sisi ko sangana et ça so ba meilleur kino so ba ya batali ba bi voilà tokota siko tokoti mambo bandi voilà donc c'est ça merci beaucoup j'espère que Maramutu ezala kitoko to souhaiter bino vraiment makambu ya bien et puis ba balingaka wenge musique à maison mère donc botieli bango déjà piste moko ou single tous ces pays ici bas beau consommer vraiment avec modération et bozela rara ndenge balobi album na bino morote et koya kalamingité igo sente je sais pas quelques dédicaces tout le monde de la fin na yo maintenant on se plateau kabonaka na piano ponga léon na linga yo beto ouais ba dédicace déjà na sali déjà ba tout qui déjà monde entier so na zonga lisusu na zonga te parce que na sopi ba tout là on y au marteler vraiment na marteler kaka tous ces pays ici bana morote to vandi wana et en plus quel bon parc des princes retour de Weranson na ça OK ba tenez-vous prêts donc bato babonga maka bato batunaki Weranson bato baozela ye est-ce que na ba génération lelo ba obanga te basala minene boy Weranson na koya remplir sous ba stade là na lobby
le roi de la forêt ma vassal. Dis moi c'est le roi de la forêt c'est quand tu as concert dans l'océan. Ah. Le roi de la forêt la mer nulle. Dans l'océan Atlantique. Donc il y a un sauvetage na yo c'est mon donc parfois tu as sauvetage carbone. Concert na kati ya bali. Mam to tika na to sala ya wana. Le roi de la forêt sala tout. Retourne à une scène de Paris pour exactement retourner à une scène de musique. Bon tu vois on partout même tout ça là ça na ba Tchad le marambo belé bon moi ba francophonie bon tu mon festival là bon moi ni les gars qui bien na biso ki ndoki ya mabe keba siko marambo eza le roi de la forêt azo joa siko ba kaye ya bana nyonso ba beti ba salle oyo faut corriger on joa zéro italien bon ça kaye na yo le roi de la forêt faut corriger ba kaye on a beta nini on a beta problème té yakana kaye de tout monde pasteur Mike Kalamba invité qui au rançon na stade Martyr Oya beta qui papa Boboto aya ata la pesi moté na pasteur Mike Kalamba si na reconnaissance wana ibaki force vous comprenez que invitation là té ba tout il le ba comprendre yango té pasteur Mike Kalamba lobaki boy lokola nazokota stade des martyrs nakoki konanga ko inviter tout le monde c'est bien mais muto aza important ko inviter na stade des martyrs eza muto ya tondisa yango koleka na ba match à football faut azala amona comment ngai pe na kotondisa yeko kaini ba corriger ka le même jour la corriger ka le même jour Mike Kalambai au côté na cour des grands. Nico Sainte l'a invité. Merci. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Donc, merci Nayo, Igo Santé pour la présence. Donc, Moussala Gitoko Bato Balandi Biso de partout dans le monde entier. J'espère que beaucoup tenir Biso Rigerte, Bao Benga pour la critique Nebo Mesana, Bao Kota Doutinga na Linga Sko Mikolo ya, na Malili Onde Tokota, Oye Mbaraya Panzavoa, Obeta ka piano yaka, Obeta ka mbonda, Neno Yoka pe Kirikou, Fole Kanano, Toyo Kanano, Koyoka Kirikou, Keuna Mbonda ya Kewe, Abungisi Mama Naye, Kinshasa, donc c'est sincères condoléances. Bah nous sangiringi kasavu ba compatir na yo ba mise tout awa ya poto ba compatir na yo tozela programme tozala wana les seuls uniques les véritables codes ya wili musheni topesio bambote dali mfungu fungule odino mapuya bouchi exemple à suivre Lionel La Pulga Guylaine Tobo topesio bambote Mama Paradis Papa Paradis, Topesio Bambote et Bele Orléans Senga, JM Boda, félicitations, mariage et les gars qui toko Makas, JM Boda, Topesio vraiment, bah félicitations et Bele. Donc voilà, tout à l'heure qu'on a abonné à Kassongo. Donc, j'essaie aussi à vous signaler que l'artiste et musicien Patrick Beckham, l'œil du maître, à Ozana Bino Bongo, na Genève, Wana, donc na Suisse. Le 12 octobre, on a concert avec Patrick Beckham, les Aouzalawana Baye, Balinga musique nae, Bosomba vraiment babillé, beaucoup courageux donc la vive la musique congolaise, musique nabiso et kenda toujours liboso félicitations na héritier Watanabe, ve nabiso pe redi a misi Baye lo canto, a obeta bongo na Bataclan le 2 novembre. Bah non, bah sombi bah chiquete, bo somba bah chiquet. Voilà, Dadi ma fungu Igo Santé. Dadi ma fungu. Nous sommes arrivés à la fin. Merci Nayo. Fire basket, Chango basket. Chez Moutalombi. Avec Nabiso Moutalombi, Mama Lombi. Donc Topesi et Bambote, les boss Djonga Okula, Bob Djonga, Topesi, Bino Bambote. Kennedy Chikito, na pesio ba mbote ebele ba mitwengi, na pesio pe ba mbote ebele 25 riz Léon, donc na pesio ba mbote ebele ba biso moti na biloko ole kakuna donc pa Patrick Malwa vengi 25 riz Léon.
donc ikuna otinda pe biloko ndenge boyaka chez Diezola London City neli monduka we patience mukendi de longue jambe ya pembe moi si alelaka patience ya mukendi to pesi yo bambote joli et bosila to pesi yo bambote belé voilà nous sommes arrivés à la fin Igo c'était to kabonaka la sente na olisusu to lelo to yoka nzambe grâce kete joli bosila Juvenal Manuma bienvenue à Namutu bien la Simbala Pasteur Mesimbala merci. Voilà.